neti ngala ko banana na tangausi nanu mama. Tangausi eza kisi ya hémorroïdes. Oh eza biloko ya bukoko banda kala. Avant mundela ya liboso bukoko. Tangausi apone hémorroïdes. Bukongo pasi. Osumba makila, hémorroïdes, ba faiblesse, eza na ba mélange. Nako ba mélange on atela kata tangausi. Ata mutu bana ko yoka pasi. Pasi sali nini? Esili. Oh comme na ngoni aussi. Oh eza poussière ya mpesi. Yonde oyo oyebi oyo. Oyo bien. Expliquez bien ça nini. Oh eza aloe fleur. Eza aloe. Aloe eza kisi moko ya makasi. Batu ya tampon. Aloe vera. Aloe vera. OK. Bon, bata tampon. Estomac, soki tobela ka estomac. Oza na droit ko somba likasa pe mobimba. OK nango na ndako paloli. Zengi nango wana ochango na mai. Osombi liki ya soso mboka. Ozu jaune wana otie na kati, obeti pati. Osali nini? Omeli. Oui. Estomac sai nini? Esili. Neti posa mbembe o tomona pe na ba théâtre basalela nako simba simba ne kilezate basalela yango na ba théâtre voilà ezaka bila boko à part ça so mutaziki pota aziki pena pota na nzoto na ye eza pe ya poussière donc eza nenga za ka boye boniki ya non Bonjour, bonsoir, très cher Internet, chaîne YouTube et Abisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, très cher Internet. Et puis, abonnez à Abisso Karanenge Zalaka. Merci Nabino. Nenga vraiment Bozaki Nabisso et Longo depuis mon bout moti ko le Kabongo en 2023 et puis toza bongo sko en 2024 en tout cas. Te tembeli bino mona année ya sika. Ma bénédiction qui t'a toujours dans ma botte Nabino Karanenge Zalaka. Bon continuez toujours pour s'abonner et puis bon partager, bon liker aux affaires qui toko makasi toza na page YouTube, toza pe na TikTok. Et puis Instagram et tout cela et puis numéro besoin mon abonnement la bande écran au Kobenga et cause à qui toko makasi pour na ba remarque cause à vraiment bien et puis c'est 44 bon à Londres et puis 243 mon numéro à Mboka la Congo kaka ndenge za la. J'allais vite remercier aussi donc ma caméraman Montréal artiste Coco Safou quand tu votre humble serviteur Takini 24 les lions de la presse congolaise et voilà en tout cas bateau bazo soutenir bateau vraiment balanda rapena émission en tout cas et ça pena qui toko makasi ka ndenge za la bon s'abonner plus na chaîne na bino bolinga makasi ya biso podcast voilà très chantant lelo toza bon awa na commune Kimateke na district ya Tchangu na Wenze ya Ngandu donc marché Ngandu siko wapi batekaka bakisa bokoko toyobaka batu batuna mituna mingi bango moko kisa bokoko ezalaka bongo na bamakambo ebele bakisa bokoko toyebi ezala baproduit lokwa tokobenga batangawisi ezala bamakasu alors bautilité nango mpe ezalaka baitité lango ezala epima babiloko mosusu eza ebele tokozwa pete kosola pena bao batekaka babiloko yango baexplike biso moko babiloko yango utilité lango ezalaka nini kozala pena bien makasi kaka ndenge ezalaka donc mon caméraman artiste Coco Safou voilà babiloko ya bukoko yango bozomona babiloko ya bukoko yango oyo eza na ba utilité nango ebele eza na ba utilité ebele kisi na kisi eza na lolenge nango basalelaka ndenge bozomona boye eza na balolenge nango basalaka o likasu utilité nango elakisi boye o nini boye eza utilité nango eza boye alors mingi na kosola pena na bango moko batu batekaka yango baexplike biso lolenge nini babiloko yango ezalaka ekozala mie makasi en tout cas internet na biso vous allez toujours brancher et puis vous s'abonner massivement vous partager vous liker cause à la vraiment bien makasi tout cela bongo na ba tekaka babiloko yango et puis tokoyeba bongo réalité c'est tout juste après merci. OK merci beaucoup ndena loba na bino kaka au moins vraiment kozwa éclaircissement et pas ya bao batekaka yango poto yeba kaka ndenge ezalaka mbote mama Mbote papa comment nani monanga mabibi Mama Bibi. Merci beaucoup. Tout le monde a na mesa ozoteka kisi oto benga bongo ba kisi ya bukoko. Mais lelo bukoko batebele ba comment ko kanisela ngo ba ndenge moko boye moyen to zo vraiment biloko nyonso eza na mesa ezate. Ben moi utilité ya ko expliquer biso loko moko lolenge nini esalaka. Soki eza malamu lobi soki eza pe mabe okobomba kaka ndenge ezalaka nango ya. Net ngala ko banana na tangausi nanu mama. Tangausi eza kisi ya hémorroïdes.
oyo eza biloko ya bokoko banda kala avant mundela ya liboso bokoko tangausa mpona hémorroïde mokongo pasi osumba makila hémorroïde bafaiblesse eza na bamélange nakozwa mélange oyo natia na kati ya tangausi ata moto abanda koyoka pasi esali nini esili oyo eza poussière ya mpesipesi sikoyo nzete mopesipesi ezalaka ndenge nini po ekoma poussière bosalaka ndenge nini tosalaka ndenge topalolaka eza lokola makasa natandi na moi ntango natandi esili ekauki nasali nini eke na machine ntango nanisa ekomi sali nini ekomi poussière omoni yango yango poussière mopesipesi. Merci beaucoup. Voilà, tozalaki na tangawisi tokoki esu na kisi mosusu yo nde oyo oyebi oyo oyebi yango explique biso eza nini oyo eza aloe fleur eza aloe aloe eza kisi moko ya makasi bato ya batampon aloe vera ok bon bata batampon estomac soki obelaka estomac oza na droit kosomba likasa mpe mobimba oke nango na ndako paloli zengi nango wana otyango na mai osombi liki ya soso ya mboka ozwi jaune wana otie na kati obeti pati osali nini omeli estomac esali nini esili ale tokei nini susu ndeti ngadiade ezalaka nini ngadiade mpona malaria mpona masoko ozolia ngadiade moko na ntongo moko na midi moko na poko mpona malaria. Voilà, très cher internet neti nga nayebi libanga oyo banikelaka yango makolo mama libanga oyo eza libanga banika yango makolo banda bokoko ezalaka nini esalaka kino po ekoma boye bon matière oyo lukuta mabe te nga mpe nayebi te monga na ndenge nayokaka ndenge nayebeli eutaka na banani baimmeuble oyo ya bandako ya kala soki moto azosala yango ntango yiso bainconvénient ezalaka te mabe ekokomela ye te eza mabe te eza libanga ti eza libanga etiaka so mpona onike na makolo eza libanga. Ok, merci beaucoup mama. Lelo mpe tomonaka ndenge parceke totambolaka na bawenze ebele tomonaka mpe tayebi te na bakisa bokoko awa tokotonga mwa mokie eza mpe na bajeune fille mpe bayaka mpe ono mibala na alingaka ye mingi nasala bo bayaka mpe okuta deja na kaya bongo tokalingo mabe te ndenga nayebi te bayaka soki nayebi nanga na batuka nayebi te adayeka asomilenga plan akei batunaka mpe te me ayebi na yeke wana batunaka te mama aza na posa boyi soki zambe aza na posa etangausa asombi ake na ye na na posa oyo mpona mikusa eza ntimi cause wana kisi nini wana oyo tobengaka babenga yango soufre mpona mikosa na nzoto ntango osombi oke nango na ndako ozwi mwa kopale ozwi mafuta mbila tie na kati ya kopale obeti pati ozopakola mpe toliaka yango eza ntimi cause mikusa na nzoto baloto bamapalata ata mwana ata mokolo aza na droit kopakola. Ok, merci beaucoup mama. Tomoni ozoteka na yo mpo tokabwana na yo mama tozwa mpe na mwa ntango mingi te tomonaka ezalaka partout bakisi ya bokoko na bamesa nango babiloko nango soki bokangi kaka elalaka mpe kaka place wana neti kasi eza okandi kaka eloko elali kaka awa bobangaka te tokataka antenne nde eza boyo nyonso elalaka na depo otikali banzete tofinike tosali nini tokei donc bobangaka te secret na bino eza nini po bozala na confiance nzambe toza na secret mosusu tekonatala na bakisi obunganga natia na mesa te eza te secret na soka nzambe. Ok, merci beaucoup mama. Mwa liloba ya suka question ya suka bele mpe alobaka ke non maladi oyo tobengaka bongo ya mbaso eutaka na bokoko bayaka awa mbaso nayebi te nga nayebi na mama aza na ye mwana nzambe nayebi yango te nayokaka kaka nayebi te. Ok, merci beaucoup ndenge alobaya na bino kaka mama. Merci en tout cas bonne chance bayebiki baclient bakoya kaka ndenge ezala kosombasomba vraiment babiloko donc toza kaka toujours na wenze toza toujours na wenze. Mbote mama. Mbote papa. Comment nani mama? Comment ngai ma Christivi. Mama Christivi tomono pe awa na mesa oteka babiloko bokoko. Nateka. Ok, merci beaucoup. Ndenge mama auti kopesa biso déjà ba explication ya ça déjà mama mokolo siko biso ba jeune to sur la nane ba jeune. Est-ce que baya pe baya ke moi qui spère bokoko pona ba traitement moi blo moi boyebika. Bayaka bo mutu na infection mosupe mutu ameli kisi ya pharmacie esimbi te emelaka ye awa
tola bakisi mosusu babenga yango ati poison donc moto ameli yango mopake wi motu ça va ye mobelaka ki azonga bi te kisi na melaki esali biso moni tonegligeaka bilo na biso bongo ezalaka kisi te nganga te ape nekila te tant tooteka toyi mpe 2 ans na kopesa motu ntango omela mwa 1 litre oyo faut mela ngo pande ngo mena ngo na janvier oti février ozala bien toyebaka eza biloko bamama na biso bakoko na biso basalaka ngo ti lelo yango mpe moni tozosalela ngo bokenda pesa ngo partout dans le monde entier bopanzaka mabala epuis bobongisaka mpe mabala kaka na biloko na bino biloko epanzaka te me ebongisaka soki ozopanza ozotonga te oyo eza bokoko tofoto tosaka nde bokoko bango basangisaki bapanzaki te sikoyo mama kobongisa sikoyo ezalaka neti par rapport à quoi bongisa libala totiango na terme bongisa libala ezalaka par rapport à quoi wana nde tosalela yango te nayebi te kasi otamosu bato mosusu biso tosalela yango te tosalela yango te soki oza mpona kobongisa ntango amelikisi abongi mais okopanza okobongisa soki nini wana tosalela yango te. Ok, merci beaucoup bato ebele bayebaka vraiment bautilité mingimingi te nde nazomona kuna artiste kozela ngai mbembe nazomona epesa biso na utilité ya mbembe eza nini ndeti mbembe wana poso ya mbembe ya total voilà tokoma pena tokita pena na mesa tosolola voilà neti posa mbembe oyo tomona mpe na bateatre basalela yango nakosimba esimba ndekili eza te basalela yango na bateatre ezaka bilo ya bokoko apart ça so moto aziki pota aziki mpe na pota na nzoto na ye eza mpe ya poussière donc ndenge azalaka boye boniki akomi poussière so moto aziki na ma ya moto ekomi ya poussière na yango moto akopakola yango kaka na pota mbala moko esisi pota donc wana bukoko soki osimbakisa mondele bukoko mbala moko etraite yango etraite mbala moko esili eza na etite makasi poso mbembe. Ok, merci beaucoup. Ndesi ebele pe batunaka pe banzete donc banzete oyo eza nzete ya nini kinyumba kinyumba nini batumbaka yango mpona bana bando basala yango mpe service ezaka na baeglise bakotumba yango mpona na nzela prière losambo nde ale basalela yango ndenge tomonaka bakatolike basala yango tobengaka sang basala yango na sang basangisi basala nde prière basangisi na oyo ndoki sala yango dame yo ntango yika solo anadaye akodaye nete me ekobebisa misana obebisa misana ayaki mpo fina yo me oneutralize yango ok donc wati na grâce kaka bakisa bokoko na biso ok merci beaucoup esiko moi basuka mama bato oyo baminimizaka bino bato bateka bakisa bokoko bakeno mingi bazalaka bafetichere mingi bazalaka nini conseil okopesa bango bato balala bino na ndako ya minute merci baya mpona parole wana kisa bokoko eza yango mpona bandoki te ya mpe mpona bafetichere te ya biloko oyo ya bakoko na biso basalelaka nde yango mpe biso tozotraduire kino na bana tozobota bamama balakisi biso mpe tozolakisa yango bato eya nango ya kisi eza mpe mabe te toloba biso tolakisa banzete moko eza ebele me na mokusika tolasaka eza biloko bakoko na biso basalelaki so tokosalela yango mpe ezala malamu mundele wi me eza yango malamu na mokusika yango wana. Ok, merci beaucoup. Donc ndenge mama na biso auti koloba keno eza nango malamu eza pena malamu tokoki kobwakisaka bokoko na biso te ndenge bato balobaka keno bokoko bakisa bokoko ezalaka mingi sur kindoki boyoki bongo baexplication epai ya oyo batekaka babiloko yango eza na bondoki te eza na bautilité nango eloko moko na moko eza na utilité nango donc tozalaka toujours awa na marché ya ngandu tozocontinue kaka nini na biso mpona bokoko donc bokoko vraiment bakisa bokoko bamakambo nango ndenge ezalaka ndenge basalelaka yango mpe bautilité nango boyoki komona ndenge bato balobi donc bato ebele vraiment balobi mpona utilité bakisa bokoko na osola mpe na ndeko mama tomoni mama mpe azokanga babiloko na ye na kolinga zaza mpe na kopanda mpo mama aexplike biso mpe na bien mbote mama mbote papa komonani Jos
Maman, je sais, voilà, podcast TV de l'équipe qui monte, précisément à Wenzeangandu. Mais c'est beaucoup. Moi, je suis à ok, merci beaucoup. Tout le monde pose au Kanga. Ozo Kanga, ils ont dit maintenant qu'on explique des choses. Ouais, ça, Libanga Souki. Libanga Souki. C'est là, Annie. Comme ça, Souki noir. Mais nous, nous avons pembe. So, tu as un maille comme un noir. Oh. Ce que Libanga va se poser à moi. Bah, il a rabissé Libanga au coco. Le coco, on se installé là. Ok. Ça, on a maille moto. Elle est comme une noire, elle est au moto. Donc, nous avons Simba. Donc, ceux qui ont joué en haut, ils ont maille à moto. Et comme noir. Les tous mon angoza le quoi diamant bouillé. Merci Montréal. Les tous mon angoza quoi diamant. Au tient on a maille à moto et comme noir. Et puis maille wana le pakoli yango na mutu. Pakoli yango na mutu. Pendant combien de heures, tu peux combien de jours? 30 minutes. 30 minutes seulement. Sous l'union c'est comme noir. L'union ça peut être comme noir. La bokasi ba kisa bokoko na biso. OK, merci beaucoup. Thomas t'appelle Nicolo ya mesa. Leti ba biloko oyo oyo tozomona tokobanda awa wana eza tangawis. Tangawis pena ya mbuma bozaka nini? Tangawis on a beba melango pe na ti. Oko tu on a beso mukongo esa passe. Ka tangawis oza misale belé. Ko tu on pe na mbisi. Eza misale belé sala. Oh PV. Oh kuyankuya. Oh ni PV. PV. PV so liango ba no sala PV mature. Te o so di bumesa passe oko liango. Oko tu on a ko tu on a kisa tangawis. Et traiter mukongo ba pota so na kata mukongo. Donc, tu as bon maladie, tu as hémorroïde. Ok, merci. Tu es à Wanasani. Oh, babe, on bankala. Bankala. Bankala, moi, ils ont quoi? Tant on a mutu à Nyama. Ils ont Nyamani. Nkala. Nkala. Ah, il y a beaucoup de salariés musalani. Il y a battage mimi na kisa mabota. Kisa mabota. On va foutre pas au basala. Moi, ça c'est pas dire à battage. Moi, si à Zemi, ceux qui ont comme Zemi te au liango. On va pas se robota pour où mais la battage. Ok. Bon, awa. Oh, bolobo. Bolobo. Zaki ça va ta sucre et attention. On va liak. Donc, ce que vous mataka sucre et tension. Ce que vous c'est normal. Normal. Donc, ça la vraiment. Ça la. Ok, merci beaucoup. Et tant que jeune fille, et tant que maman aussi. Tous entre nous les Congolais. N'engé pena, belé balobaka pena que non, bateka bakisa bokoko. Oh, ceux qui côté ils aussi maté. Maman côté aussi maté, papa côté aussi maté. Kende kuna oza solution ça rappelle vrai. Ezala solo. Na bakisi nini yebisa biso. Bakisi kana eza mesabo. Bakisi misusu eza obikisa musu peza mabe. Neti biso ka to sasa te to kima kosala bato ba biloko air moko. O ba mikanda eza te meso mukanda eza na so mutayo osele kisi normal. OK, merci beaucoup maman tokozo pena tango mingi te. Nenga ba kino ba jeune fille ba ka pena ba photo. Baba maman teka bakisi boko ko mbala na linga makasi. To sala. Ouais. Solo. To sala. Oh, c'est pour ça la monnaie photo za pas. Ba matite ezali. Matite bokoko ezali. To sala là. Mo sala on pena ce qui doit na ke ana dérouté. Azongi pena. Mais ba ya pe ba yaka. Ba ya na basi mbani. Oh. Noko pe mona pa yebe na akanga nzele na. Moi ça ye mubali pa ye. To sala. C'était voilà moi terme ba kino ndenge ba ba na. Soko suka no kana quartier hein. Okoma ba quartier d'été solution pesa là. Zala. Net c'est bakisi. Bakisi ezali osala banzete ozina ba biloko osangisa lo niki sala osali alo pesi mutawa. Donc awa eloko ya koboma mutesa la raté. Poison ça la raté. Donc nyos c'est ça traitant et traitera vraiment. OK, merci beaucoup. Nesi bato ba minimiser rabino na bandaku akomona ndenge mamoza kitoko boye. Mona ki fia na teka bakisa bukoko. Akozama kinoki takoza boete. Okose no kopesa bamona baba bazolanda yo la minute. Eza mabete mabende okenda kanganga. Ah biso to boma te to boka bi maladi te. Mabende so kenda kanganga biso to teka kaka. Banganga neso ba ko soma biloko ba bazana ndinga wakena kosama biso to boka maladi te to boma pete biso to traiter nde bato. To soigner bato. Donc tout ba féticheur. Ba kapela ba mesa na bino. Ba sombi biloko na bango ba kena ba kesa na ndenge na bango. Ndesi bato to benga bato ya mitema mabe bato ba bokela bato bambasu. Bo sa pena biloko ngoko ba bokela bambasu. Ndeti ngana ya bimbasu ni ate mais ye moso ka ya sombi biloko ayeba ninga ke sale. Ah yo yeba te po aboyi ke na ko pese concert tika. Ah bokuta pena bato bongo ayeba na sombi pena. Ba sombara. Somba to ko ba pena ba TV ba leka ba ya pe ba sombi biloko. Voilà. Merci beaucoup maman. Et depuis comment oteka bakisa bokoko ça déjà combien d'années na musala o? Na umeli. Rumeli. Est-ce que convenez ali? Mutasombi kisa zongeli ope ono te. Na mité. D'ailleurs pena coup direct so akeka pampa. C'est ça là. Dans des retours couture. Jeune fille OK depuis un temps.
te wana nde tobanga prison. Merci en tout cas, merci maman. Bonne chance. Oteka vraiment ça la peine kitoko makasi ndenge zalaka. Et voilà, bon ndenge maman oti koloba, ndenge maman oti koloba. Et donc voilà, Kisa Bokoko et ça na bondokité. Mais il y a des gens au bayaka a sombi ake kosala ndenge na mais bateki bango baselaka bondokité. Ndenge toyoka maladie ya mbasu za utaka mingi na Kisa Bokoko. Mais ezateke bango ne bateka ngo ne azoteka ngo azala eloko moko te eza kino ya mabe. Dans un produit uniquement pour traiter. Pour traiter kaka bateau et puis voilà. Mais il y a maladie, il y a nini en tout cas ils allaient vraiment te na sur la peine papa papa te hôtel vraiment mbote papa. Mbote. Merci. Comment on est papa? Papa Ibrahim Gitam. Papa Ibrahim, tout le monde a mis ça au Tekaka. Ok. Merci beaucoup papa. Avant de te taper na mozino pena ya motuna topé ya émission la biso ya mokorelo spécial Bokoko bato belé ba minimiser bien na bandako. Bato batala bino betando ike baloba ke non bato wana bazaka mingi ba succès bato bateka ba Kisa Bokoko wana. Bato bongo conseil no kopesa bango topé réponse no kopesa na ba o ba pesa bino biloko bongo. Vraiment bato wana so azolo ba bongo seke ba ibe Bokoko te. Bokoko zali fondation ya mokili oyo. Nzambe asali Bokoko na liloba, nyonso asama na liloba. Njete to traiter bato bato azobika, sango pezo kende. Kaka biloko oyo, eloko musute. Kindoki te, nini te. Kaka njete ne msa makambo. Ata ba chinois ba appliquer biloko oyo. Bazuba njete ba la première qualité kene para bango, deuxième qualité para biso bato azobika te. Ba yo Bokoko ezobikisa bato. Kaka na projet osato lambi yango. Simana yango mutu ameli azwinde kimi abiki. Donc na ko sepana yango teke mutu wana wazoloba kete to appliquer kindoki. Biso kindoki ezate. To sande science moka malamu para ko bikisa. Mais ça obikisa watu boni. Bato ebele pani ne pana ko yeba makamna kata mutu. So ibite ko bikisa te. Muso azoteka teki ateka pa azwa mbongo. Mais na ko sa po bikisa mutu. C'est aux annonces na mutu. So no so yate uko traiter mutu te. Donc tolo ba mutu ko utakala ndako na eta sombi biloko ba somba Kisa Bokoko atie mo mesa no teka fo yeba utilité na. Oui. Eza ko mutu oteka na pharmacie. Eza bongo fala ko yeba utilité. Fo ba njete pa njete avant traiter mutu. So bien ngote ko traiter mutu te. Uko zo bizozwa mutu ko bika te. Lubi o mutu na kosi ko kosate nde Bokoko ezo bikisa bato. OK, merci. Ndenge tozomona to banana ndo tozomona bongo wana matala ya eza matala. Oyo masala aigle. Aigle oyo ndeke azaka na zamba. Ndeko la kanga basoso ndeko akanga basoso akape banyama. Ndeko wana azaka très dangereux. Masala nango pe esa musala makasi. Siko bosala musala ngo zaka. Musala ya masala oyo mimi so moni ba coutumier ba chef de groupe bi koto basala. Ezami eza puissance makasi ogomona kuna bachiango. Eza kuna eza susula masala o bengi perroquet. Sala oyo ko leza eza perroquet chaku. Chakune azaboye aza pouvoir makasa gibukonzi. Asa quand même 180 ta kufite ndeke oyo. So masala nango moni ba chef ba chara mutubo. Ezali antikaki. Esa pe misale bele bango nde ba ibna ba role wana. Eza pe coup de foudre. Oui. Ndenge avandi bo chaku. Asa misala makasi ndenge azaboye aza cher. Isala moko oyo tote on est quoi 5000 awa. Sala oka 5000. 5000 la minute oyo. Wow. Pour ça misala makasi. Donc ba 2.5 $. Sikoyo tola masala mususu ngwari azali awa. Ngwari pe azali awa ngwari oyo ezali sala moko ndeke wana soki akwe awa na se onyati okomona ete ali mwaka. Bato asala misala bango mabe. Basala ke attaque na système ya molili. Ago sala yango asali pa do se oke wana ozomaka molili na molili. Mutu mazwa yo ezatelisa ngwari oyo. Molili ndenge ni do. Do azomona go agomona yo te. Donc soki mutu azwi yango ake asali musala oyo bayibi misala na bango. Eza misala ebele. Oyo ndeke oyo azana nza bengo mvondo ande mo munene mvondo babete masala bakoya masala ngopeza ntira munene ya kufana lance lansa ukufate po za munene munduki loko utai na wana bandundu po ngabi loko swateka e utanga bandundu kote oyo okozwa yango te de loko nyonso eza role nango ndenge za na mesa voilà tolonga kota matala oyo tozomona eza tozomona no eza liebo oyo eza makasi na ataki na vandi boye soki mutu lokolo evimbi tosala mingi liebo oyo attaque soki bina maladi ya mbasu wawa soki eza rebandeli ozwa liebo oyo otumbi yango tango otumbi yango oniki yango poussière tango onika poussière okosangisana biloko mosusu bodisa okota na kati pousse eza anti poison azo neutraliser akoti na kati kuna
okozwa mbondo ya poussière yango ezali awa mbondo ya diamba mbondo ya poussière njete wana baza po bakino abengaka mbondo noir non mbondo penza mbondo yeyo ya poussière ozwi mwa ndambu ocha na kati ozwi envoûtement yango oyo oza envoûtement ezo chasse besprit ezala kati ya ndako na telemino envoûtement oyo eza mpe kotia mpe na ndako mpe envoûtement wewe oyo mingi sika ba désordre ezali ezokota kati ya ndako na yo so ozotuma na kati ya ndako na yo ifale kimisa esprit wana bando oyo pili bukoko oleka ba parfum wateka biso ba parfum na biso liboso ezali da comme yango envoûtement eza envoûtement donc ya envoûta te ko otemilinga libala epanzani non ye na kati wana pe akota azalaka ne parce que des envoûtements azo jouer rôle makasi mais ndoki maya posa liboso na yo azate njete oyo o bako batikala biso yango papa toi tozomona ba mesa oyo eza traduit moderne biloko ebani au ba Nigeria ezokwesa biso nde zona posa ne makambo na biso boko ezala évoluer na sala mingi njete oyo ona sala oyo mbondo oyo bazaka misatu baza na koko na ye aza na mpika na ye aza na ye moko mbondo oyo azali mbondo te mpika nde eza nini mpika donc aza mutu lokola mosombi kwa mutu basomba mpika oyo bateka mbondo mpe aza modele wana nako simba oui simba oyo aza koko oyo aza koko ya mbondo bobenga nkasa eza nde koko mbondo original awo eza te po toza na koko na mpika na ye moko mbondo original biso tosala mingi nkasa mbondo awo eza te utaka bandundu na kati ya liberté ezali mais awa mpe tokozala moke ozalaka na goti ok merci beaucoup maintenant take papa pe voilà wana eza nini ezomona mungwa ya bakoko mungwa titela ngo ezalaka nini mungwa oyo ezosalisa baka ebele tobenga mungwa basenzi mungwa na ataki anti ataki wana ozomona so otumili ebo wana mungwa oyo eza numero efa kota parce que aza très puissant mungwa oyo na minu mpe mutu so basalelaka yango aza malade ya minu azoaplike mungwa mungwa oyo balambelaka yango te mpo nini so olambela yango ozolela yango na mzungu wana esimbaka te dede evimisaka bana matama bazala malamu balambelaka yango te ezaka mungwa iniki wapana misala baatake kisi oso atake osali ya kozanga te fala kota kuwa na kati mungwa oyo ok maintenant kisi oyo ezalaka kino mwasi soki azoconcevoir te bakisi oyo eza bosala yango mpe soki azokanga zemi te non wana ezalaka baki tosalaka yango na ndenge nini eza na njete tosalaka soki tozi baproduire banjete mpo na mingi tozona awa eza te soki ezali mutu tomoni mutu apesi dema tokei na somi banjete obe na kotiza manezo banjete wana nde nasali mosala napesi mwasi wana bani kolanda kine soki antuka ameli lotobo efala bote ok merci papa na biso mula boni osali na mosala oyo nga vraiment banda nabotama na mosala oyo papa aza groupement naboti bana oso ya mosala atekesa bana na mosala oyo nakaya mingi bani onaye kozonga donc mosala esimbanga kaka mosala oyo awa na wenza asali 4 ans na mosala oyo merci conveni nini ekomelaka ntongo baloko koteka kisa bokoko oyo olobi kena nakozongela yango lisusu te ekomelaka mpe déjà ngai nde naza wana nasomba nazala na mikanda na ngai nasala mosala oyo nakela ti bandundu kozwa biloko oyo nazwa econvenient moko te soki na traité mutu en tout cas ayaka ye moko aye alobi papa merci oh sali na sepeli nga pe na sepela makasi ata peso mo tu asengi merci na tungisaka mutu te nde na traité kaka ti lelo oyo naza de convient moko te ok merci bongo mpe ndenge tomonaka keno balobaka keno mingi banoko etake banoko bavrai job fozala mpena vrai job pena fo kendenge akisa bokoko na sens ke ozokomprendre nde nazoloba batelespectateur bocomprendre donc voilà keno fozala mpena vrai job ozala mpena na bopikiliki ozala mpena na bokasi te fo kende kote bato bateka bakisa bokoko wana ezalaka produit nini normalement eza bongo toza na kisa liboso bonyo lapin oyo eza lapin oyo ezali formation na ngai moko soki nazwi biloko oyo ekena ti pascal baniki yango babandi koteka mpe nga nazwi ndambu te eza njete mpe oti nini oyo eza na basolution ekoti kuna ekozala meme 45 plante ekoti awa baniki yango ebimi lapin wana soki ozolia yango ozomela ata na masanga ata na mai ndi epesaka force makasi eloko toboyaka ankoro parce que eza njete ota este eza makasi mingi koleka bakisi nyonso ankoro wana euta kawa te euta este biso na na konza nango te euta ne musika awa pera bazama biso koto ezalaka te njeto ezanga moko so baniki yango aza na force même ya wifam
naza pe nango awa teka moke boye 500 000 francs eza très puissant mais bakiti osala mingi oyo eza kitoko wana kote bandoko bongo siko kote bamama kote bamama normalement sala kisi moko mais awa namoni eza te oyo ya bokoko ya mondele te oyebi mo explication oyo nga nayebi toya kisi moko babengi yango kimwindu awa namoni awa eza te po esili awa esili wana kimwindu wana soki mwasi abaki yango kaka nzoto ezongi jiga mwana moke wana kimwindu azongi jiga wana mpe akopalangana te biloko oyo soki otali mingi na mesa nanga ozomona te nazala matiere moko nakaka koko matiere moko oyo soki olingi otraite mpo otali bumo sisi wana miti ya kotanga kisi otraite yango mikongo pasi ozoyoka pasi makasi mikongo ozokoka te kisi osala yango nganga ata bananga na ndako kisi asalaka yango ndenge mpe kofanda trop surtout biso wala kisi yango oyo kisi oyo ata moto aza na stoma so na komplike yango na biloko nga na kotisaka na kosa na kati stoma wana vraiment fala kufa kisi oyo eza makasi mpona pota libu boye ezalaka na talo boni boye awa toteka yango 1500 donc bokoko boexagéraka mpena te na bamonta si biso toza bana lumière biso tokenda mosika te biloko ozomona okanisa te eza makambo ebele te voilà merci beaucoup papa tokozwa oyo ntango mingi te tomoni osala ozoteka na yo ndenge tobungwana tozomona eza koya likemba wana mabele ngola oyo bapakolaka bana ngola eza na misala ebele mais mingi na bana oyo babotami ya mike tosalaka kaka oyo osali yango oniki yango ozo mafuta mbila otie mpe ngola oyo na eloko oyo krikima oyo asa pe msala makasa nzoto ya basi pourquoi oniki yango zingolo otie ozo krikima oniki otuti osangisa otie mafuta mbila oyo ya kenzo azopakola nzoto okoma lisi eyo salama donc ndasi babaso ba oto benga bongo na lepota lingala ba mama wale voilà akozonga nzoto giga makamyo so normal soka salele yango so azo salele yango vraiment ngola et puis oh nini krikima OK merci beaucoup papa en tout cas sale pena malamu mingi mais toki ko suka bongo te likasu tobi déjà utilité nango donc likasu tobi déjà utilité nango zalaka na makambo ebele donc likasu eza na makambo ebele na ko traiter mutu moko na tina likasu oyo na PV oyo na PV kitiko OK wana na traiter mutu na kasi na wenze pe batu bayebi mutu na okufa wa na kuna na zuye na simbi awa bazo kamwa papa leko na osali po mutu abiki kana pesa na traiter ki yango donc azaki pene ya liwa tozali pene awa o traiter pene azongi normal tozali pe na mintu na wenze awa auto wazonga talinga papa merci e wana donc obikisa ki pene azala misala ebele biloko OK bongo mafuta nguma eza bien za mafuta nguma original za mafuta nguma pirate ngai na sala ba ndeni keza original na non pirate mafuta nguma original exemple yango ezali awa chasse pena kile mafuta yango oyo otabandundu omoni yango solo kaka ya nguma solo original oyo penza mafuta oyo traitaka ezobikisa motu yango oyo mafuta ozomona oyo mususu oyo ezali mafuta ya nguma bango wasala système ngape tazoyeba te soko ozonga ta massage ya moto ozoka moto azolomba solo lokola nyama poli wana mafuta ya nguma te wana ezali loko moko bango basala na système na nde na bango wana nga nayebi yango te pela mesa ekotaka te yanga ekotaka bandundu omona mafuta ngoma na mesa ekauki ekoki pamba te pasi nalingi nga makambo ya mayebi te nga moko na traitaka bato oke simba yango mase motu pupupu solo lokola ya moto eloko ya kopola osimbi wana mafuta ngoma te eza mosala makasi oyo nevani eza mosala makasi bopakola yango solo mpe eza te akendaka mpe apesa mpe guérison normale sikoyo azaka mpona maladi nini kopakola yango ndenge non ye akela mingi na bataki lokolo ozoka pasi ozoka bakrabe na makolo yo ozwa yango opakoli ozwi opakoli okende ti opakolaki wana ofe ozo azokota akokende koneutralisaka puissance wana ndenge aza boye mais oyo ata opakoli eza mawa mingi yango nga nasala kaka original oyo nasalaka donc merci ya papa na biso bandela su kombo papa Kitamvu Katembo Ibrahim merci no pena awa toloba tout original merci beaucoup papa poto kabwana yo est-ce que déjà pe mama pe aya pe apo akanga père mama mwasi ngai mais ba fille on est bazalaki non wana John ngai ko
papa photo na yango osala moi systématique pas que les libanda nga penza na za docteur na ba document na ngai bana yebani na ngai tina za wana o ba mona ngai pe wa moni ba ko falbika mutu wana te ba to mauta musika mbinza wapi ba pa na ngai na traiter ka bana basi pena ba yebe bayaka batu bayaka papa kangela nga tonton Freddy bayaka awa bayaka tito osula mengo ko mutu moko ayepe awa susu uti mbinza musika eka pa ba dossier wana susu hein na FCT na masula ko to yo na wana ndako yo wana kei ba pel tina ndako tina ndako na bayaka tina ndako beaucoup de petits bazar na bani na ayeba peut-être que notre système ni ah ouais baté comme na système comme la compliqué toujours donc j'ai déjà oui quand pas petit article normal il y a que ce cas suite na chombo ouais oh là bo banoko bayaka o petit tu wana mikolo benane na zomona ya komi pena seme azo akomi ko linga libana trop akoya pe pa na yo pe papa na biso surtout bajo awa batonda ba rebe oh to solo na mom kibete na liso bajo ba kana bango soki omoni moi sino kuna complication zami bozo kanati ezaki ndokite ndenjete na eba formalité na bukoko na ngai tango akoya nayebi eloko na kosala pona zongisa ye na kosala ngo pe na zongisi jiga abana ko sepela bazongi pe match pe na normal azongi jiga normal pe bato basepela bika anga tondimaki te mais normal makampeza kana ole kapena nzela babelelo pa mu eza normal nganga ya bukoko ngala bandi na davar wapi na musika ngala zawa te ngala bandi kuna na nino na kikimi likolo kuna awa na kaza musika naza trajet makasi nalingwe kwa na koma ka 7 8h après 15h na kaimesa na kei nazaka wate bango 15h ya bukangi na kagi na kei ngwa utaokanga wana batu bazobenga yoka maintenant vous avez petit lobby tout le temps merci net tout le monde na ba wenzebele ba kisa bukoko ela la ka place boteka secret mes akani non toi secret moko te po za très puissant ko za très puissant so ko meko simi ba kisa oyibinde o memi ngambu ata ba beto eloko te kaka nengo yo ba kisa bukoko ozinde problème parce que za très puissant eloko ezo bisa puissance ba kisa biso nini ba produit ba Nigeria ba tinderi biso awa na kati ya mboka oyo ba to bosani bukoko oyo to ko tra monde wana yango ne zone 13 ba kiso mais ekokati ba ibaka soko meko iba anto okufa ah donc ya botika na bino parce que ça bukoko soki mutayibi yango komona makamu na yo to anto to tika to bomba te depuis bana pe déjà ba yiba non ba yiba ku tout OK merci beaucoup papa donc bonne chance car ndenge zalaka nayibi ke batebele balando pena libanda ya monde na mboka na biso Congo et puis partout car ndenge zalaka en tout cas internet na biso ya podcast en tout cas bo s'abonner massivement bo partager bo liker et que ça vraiment malamu biso to zabana bitinda ndenge botinda biso et puis ndenge pe to salaka voilà toujours tambola lisusu toi merci to tambola to yeba pe ba biloko mususu bomoni donc ba uti ko pesa vraiment éclaircissement et to pe ba talisi biso ndeko sa focus de la pena simoto mo ne ba jeune fille ba somba moni aloba na bino ba jeune fille ba yaka ba somba ka et puis ba ba tebele ba yaka pena ko somba ba kisi na bango ya bukoko kaka ndenge zalaka donc voilà bazoteka bazosomba misusu mpona retraité bamalade et puis eza na lolenge ebele basalelaka yango nde kaka bapapa bauti koexplike biso anatanda mama na biso anatanda mama azoteka bonjour mama teka na yo teka na yo tokosola tomona bo bakisa bukoko bamama bavrai chéri baya kosomba pena bagwala bango etraité baoka ndenge ezalaka voilà bozomona voilà donc eza vraiment ba biloko moko traitant ndenge na lobaki na bino na débit et ba pena ba yaka kosomba eza ba nini ya mabete eza pena nini ya mabete et tozomona voilà ba biso somba kisi na ye to yebite soko osela nini ye moko abika ndenge tango akepala ba mama osela ngo donc voilà tokosola tosona mama a servi nanu ba cliente na ye en tout cas ba internaute na biso bo liker bo partager bo s'abonner cause vraiment bien tous na page Facebook tous na TikTok et puis tous na Instagram donc cause vraiment malamu mingi numéro za na ban écran donc plus 44 il y a Angleterre et puis 241 mboka biso Congo bo continuer ba numéro et bo beni pour na ba conseil na bino cause vraiment bien makase et puis ba to vraiment ba conseil ka watakini 24 Lion de la presse congolaise bo continuer toujours et cause vraiment malamu mingi kaka na chaîne na bino yangai ya yo ya biso nyonso podcast awa ne makambo vraiment voilà bomoni mama nda oteka donc mama oteka ne vraiment azoteka vraiment ba produit na ye azoteka ba produit na ye donc voilà tozomona azoteka ba produit mama na biso mbote mama mbote papa na OK merci beaucoup moi tout na vraiment clients oyo ko somba eloko ezate parce que
yaza na ye moleki nzela mais mingi ye mo pena oza awa na mesa na yo expliquer biso ba détail comment on d'abord comment on Charlène Mayemba maman Charlène Mayemba osali combien de temps na musala oyo na musala o to okende ba 4 ans 4 ans donc âge très expérimenté hein donc vous met déjà na musala oyo merci beaucoup tout le monde comment qui soit sombezani qui soit azion eza neti pomade ndenge maman la reine atekaka babiloko na ye yango wana pe biso pe yango pe totekaka donc yango pe osomba maman la reine ateka bakisi na ye ozaki muke ozaki muke oye munene yango wana pe biso totekaka donc eza na ba inconvénient te eza ba inconvénient te merci beaucoup à part bakisi wana mais ça nous a bakisi ni je peux expliquer biso mais ça nanga nous a bakisi belé neti o eza pona bata sucre ba somme ta sucre azana sucre soka liango au sentir vraiment très à l'aise ba benga ngo bankulu bankulu o batango na mai ozomela donc eza ba biloko belé neti matumulu oyo mutu soza apota libumu atuti yango apurge yango ressentir très à l'aise ozala bien makasi okozwa mpe baoyo kuyakuya eza nini kuyakuya nde eza nini kuyakuya eza batia yango na kisa hémorroïde soki osala kisa hémorroïde osangisi yango na nzete na biso wana ya jaune wana babenga yango lolo kikwangu eza na kikongo eza na kimbala na lingala eske eza eza ndeti nzete ya pembeni ya ebale nzete ezaka pembeni ya ebale ekawukaka te ok eza bongo si osangisa yango oyo eza mikuwa ya makaku mikuwa ya bagorille oyo bana machombe te te ya bana bango toteka yango te mikuwa oyo mutu ya ngando minu nango eza na role mutu ya ngando siko voilà epesa biso utilité nango neti oyo ngando ezaka mpona nini ngando oyo eza neti bato mosusu bakoki kosalisa moto ya maladi bambasu bakoki kosalisa ye mpe bataki oyo banzoko bakoki kosalisa ye mpe na motu oyo basu baleka bakamo naza mposa mwana nanga azala makasi azobunda mpe na coup de tete okwei batia biso banzoloko basokola bebe mokuwa moko bamama mosusu akoki koutilize o ndeni atie na bassin aosokola mwana ye na mokwa na force wana siko nzambe asali yo explique biso nde singa bona aza nanga na mikuwa mibale siko nini esalaki na mokuwa elongwa moko elongwa mibale ekoma moko kasi bamisusu babotamala makasi wana ya bokoko na bango ezala siko ntango akomi samso bamisusu base multipliaka oke te nga funa za mobali na beto coup d'état okoyi mbala moko eza bongo merci beaucoup to bakatia bayaka papa awa biso totekaka toteka bunganga te mais toteka bukoko toyambaka nakibeta motu coup de tête tekela na bakamo biso totekeli ye mosu akende kotransforme yango na ndenge na ye oteki no kaka biso toteki po bomi moto oyo alakisa te wana biso te etali biso te lisumu ye mo moto omebi po biso totekanga ndeti nganga boye nango simple eza mokwa ya makaku tobukuti yango baye kotekela biso donc yo ere ozozwa yango okena soki okotisi yango na esprit na yo otransforme yango na ndenge na yo wana etali yo voilà tobeteno lisolo mwa moke kasi mama baya mpe déjà awa keno papa mikolo vraiment neti kaka bikisa ya bika bayaka papa mikolo force makasi eza te sikoyo eloko wana maladi ane eyaka lede ya hémorroïde so ekoti yo papa makasi na nzoto surtout baoyo batongaka mingi baoyo basala misala makasi bachauffeur wana bacouturier nyonso wana excès ya kovanda esika moko ya kotelema yango epoufaka hémorroïde sikoyo yango wana tozwa banzete towana banzete ebele plus de 5 ata ba 5 soki na bosana te toana lolo ezali toana sunda ezali toana ngilu babenga yango msusu mbwengi na kimwindu ezali soko otokisi bien otiango na mai omeli papa zongi bupikiliki wa bukundu banzoto bayo mama pe bongo kotoba mama kotoba mama eza pela bakiza ke mama zi hémorroïde ya mama efongola biso bomwasi na biso soki esali yo bongo omona papa azosepela susu na yo te azomona kaka ndeti kaka so oyo ye awa tosali basolution bakisi
topesi oke omeli na baoyo baluka kobota bakisa mabota ezali voilà est-ce que ezala ba âge au botia unique ba botekela bango ba mineur pe bayaka non mineur to ba petit mikolo de fois te otobenga bango ba ba yema kasi au moins appelé na papa moi pena ya 90 ans donc 90 ans solo ba mais moi na 17 ans beta pe makambo neti biso na mesa moi no azana uniforme to yambete to yambete pres interdit awo yo sombani osombe lokana te totalaka o aza mama ala ndaka liba totala age ya mutu wana koki kotelema po totekela ye toki otekela eloko aza na divakation te po mibeko ezali mikanda mpe ezali na droit nango tozwa yango mikanda ezali ok merci beaucoup mama okopusana nazobanga oyo nazo basinga rouge oyo ozali oyo asa eloko te ati asa eloko te babengako mbambi ngunu mbambi ngunu eza nini eza nyama moko azalaka kola forme lokwa ngando ye basalaka ye donc aza nakoki oba aza na barole ebele asalaka ebele meme banganga oyo baza na mposa basala mosala na bango bakoki oyaka manzako mpe ye mosu akoki aza na mposa kaka ya oyo ye moko ayebi linzaka o role nini eza oyo ekende kosalela nakotanga yango eza 1 2 3 4 5 aza na 5 parts ye moko ayebi linzaka ndenge kosalela yango donc etraitaka maladi ebele oyo nini okango kaka na singa rouge basinga eza ebele singa rouge oyo elobi eloko te ezobangisa bato ebele tozomona wana singa eza noir okangata singa rouge oyo eza bungaka te eza nango singa kaka simple oyo nga namoni yango nakangeli eza nango te koobungaka te ata ye akoki oyo asimbi na ye esala eloko te bukoko oyo basangisa wana kindoki loba bango nde baza bandoki mais neti biso boye topriaka de bon bato basalaka neti biso so mutu ayeke mama naza na mposa obwakelanga mbaso nayebi nde babwakela mbaso te na osala te oboma nayebi te po baluka babilo mo ya sorti na so soki oza na esprit bonzambe te okoki okota mpe na monde yango ke te mabeke eloko oyo baluka yango eza na mbongo ebele fo nasala tuna kende koluka me biso toza bongo te donc eza mpe na bato bakota mpe kibondoki mpe na kati kaka babiloko oyo baza ebele papa bazali bato bakota baza na bamonde ana oyo aza ke neti moko ayeki na ntongo mama bayebi nga telefone ina bwaki na moto wa maladi ngabi te biso toyebi biso tosambelaka kende kaka yo moko tambolaka na bamesa place oyo okuta na moto ondima oyo olingi aosalela obayaka ebele maladi ko bayaka ebele makaya yo oyane po tosalisa me po to biso tobwaka te ok merci beaucoup mama po tokabwana yo vite fait oyo eza nini oyo eza tangawisi tosali mpona soki papa moto mosusu akoki oyake naza nanga presse mokongo esanga mpo naza presse osala banzete nazwaka mbala moko topesi eka mbala moko bake nango ameli mpa yoki bien ok merci beaucoup message donc olasila bayo balanda yo et surtout mingi baza pena bandako bon oyo nakoloba bukoko banéglige yango te na kaka ndombo bamambo bateka bukoko oyo baza bandoki mais biso mo ete okota na monde yango donc tomona kindoki yango place ezala te lelo biso na bajeune fille koma estce na kala jeune fille omona boye ti atelema na mesa teka bukoko ezalaki oyo makambo ya soni mais ete okoti bato bazobika kaka na nzela bukoko yango oyo donc fo basunga biso batia biso mpe na valeur ke bukoko ezalaka makisi oyo vraiment ke moto soki azwi yango abiki dernièrement baépidémie oyo eyaki ebimaki bato bambumaka na banzoto basali baexamen bakisi baantibiotique bameli sukasuka bayaki kosuka kaka na bukoko ocomprendre sukasuka épidémie wana ebimaki basuki yaka na bukoko donc fo babongisela biso baswani batila biso pena moi nde zandu baosala nde zandu babongisi baconsidere biso mpe ndenge moko nde bazosalela biso kuna biso mpe bazwa biso ya marche salite oyo ezala te mpo tovandi tozwa biso maladi oyoki mwa pasi yo moko ozwi mwa molangi omeli mpo bakisa bainfection mpe tosalaka yo moko osali nini omeli bobongisela biso awa po botia biso mpenza na valeur ya bukoko mpenza donc oyo ngai nakoloba kaka yango wana Merci beaucoup. Donc, très cher internet, chaîne YouTube, il y a Bisso Podcast TV. En tout cas, un grand merci à vous. Vous continuez toujours à s'abonner, à liker, à vraiment bien ma casse. Donc, tout ça, toujours dans 300. C'est quoi qui va
ba ni na bokoko bino bomoni ndenge bauti kopesa biso ba explication bauti ko expliquer biso clair donc mosala oyo nzete na nzete ezana lolenge nango ba utiliser yango donc c'est pas de nous tout le monde oyeka kina osomi nzete tozoloko moko boye OK ko sala nini boye non faut avoir connaissance alors to peut causer la connaissance te cause la okoyi na maladie moko boye songolo pakala boye na yo ko sala boye ko kende OK siko bazoteka bakisa ngo otuni nazoka nzoto boye bazala ko ba minganga donc bazala ko ba minganga kisi boye nzoto ne nazoka est-ce que na komela kisi bakola kisa yo comment ndenge ya ko utiliser yango to pe ya ko sala ngo tango komela ngo na sima tango to pe ba sima mikolo ko santi bongo nzoto pe na kolongo no kaka ndenge zalaka donc bata bokoko baza vraiment ba fétichité te pe bandokite ndenge batebele bakanisaka bazalaka pe wana te pona ko panza mais bazakala pona ko bebisa ba misala oyo eza bongo ya mabe la ba ko panza misala oyo eza ya malamu ba ko continuer toujours ko bongisa ngo kaka ndenge zalaka mbote papa na ngai merci beaucoup comment nani na bengami na kombo ya prophète Chris Makila mwana ya Kimbateke oyo tozobunda toujours pona likambo etali bokoko na biso pe ensemble na kombo ya Yesu Masia Nazareth. OK. Merci beaucoup auta la caméra mingi vraiment za te kolobela bongo bokoko etake prophète to mono pe awa liboso ya ba message ba prophète pe ba ka poza bloka bokoko. Oui, au mona na Bible ezalaka na mai moko ya munene. Mai ya munene tata Nzamba lobi na Moïse. Zwa nzete tsana mai. Pe Moïse aye ko zonde tatsena mai kaboni batu baleki mais eza bokoko na ki bo musunu bo kokate faut la inspirer eza ndenge ba papa na biso bateka biloko baza ba inspirer et pas ba mutu na bango et bokoko eza mabete mais traduction o ba memela ki biso ndezo bimisa lokola bokoko eza mabe deti exemple tozobela biso nyonso awa ba malade zo ya kidi tozomona obeli kisi mais ozobika te mais na ko yamba kamoko na église kuna pa na ngai na ko yamba kamoko kuna kango ezalaki ya nini mutu penza donc ba kene hôpital ba lembi bazongi sie na ndako mais nga nazwi kaka makasa na ngai ya manga nazwi makasa ya savuka nazwi makasa oyo tobengi ya lumba na sangisi yango tozuba nzeta ale totokisi totokisi tokotisi mutu kioko tango mutu akoti mili kioko eza rassemblement ya bamakasa donc ozwi makasa ya manga makasa ya avocat manga lumba osali yango mélange kioko obakisa na banzete mosusu neti kilonga kilolo nini nzete nini susu awa même Congo bololo osangisi yango même kasa batokisi yango ensemble na sima ya kotoka wana soki toki ozwi mutu okoti kioko tango okotisi kioko atoki tango azobima mais otie loboko osambeli mpo na ye mpe mutu aza guéri akene hôpitalité balie bambongo ya ebele te mais kaka na losambo na makasa ya pamba oyo tosali mélange ndenge bazolakisa biso na caméra wana car ba makasa wana pe bosali yango mutu abiki donc bokoko même nga nazo défendre oyo ezali traduction ya ekolo na biso nazo défendre ke bokoko eza kindoki te bokoko eza kindoki te mingi ya bato bamemelaki yango na mabe mais d'autre part que bino la bite que la sangisi na yo pe na kati mais bino ba prophète et botia pe batumo eloko moko na mutu koto wana oui na bengaka bango babunga nzela omoni soki mutu ozondima mai oboyi nzete osali no eloko te po mai oyo mutu akomelela kisi yango basali yango euti na nzete kisi nyonso tomelaka euti na nzete kaka Kongo bololo wana eza kisi oyo bambuma oyo kisa malaria bambuma oyo mone mbuma ya malaria soki mutu abukuti yango ata 5 alandeli yango kiri ya une semaine plus que kinini olandi o diabete aussi kaka bambuma oyo siko yebisa ngai na bambuma oyo na kinini na omela nini fona mela oyo
mais bele ba ko minimiser ngo ba mona kaka eza na ndesi to mona eza na sani moko boye moi salité moi couleur par rapport ndenge ba ba mais ba ndenge ba monela ngo ba ko minimiser ngo au moins mela na ekisi ya mondele mais to ba ngo to ko benga ngo ba ignorant baza ba ignorant même bible to simbaka ke biso beto na ignorance po bible ba yela biso yango ba yela biso yango oyo ngana simbaka na za muto na te ya kabango mais on a simba on a obanga te ce qui mutu azui maladie en PC kaka ki kwada oyo ezo silisa mpese ba infection esilisa yango kaka ba biloko na biso ozo mono matungula zamba ezo silisa malade masala oso tumbi yango saleli mutu kisi oyo kaka bambumo omoni kupidi oyo aza makasi na pota libumu aza makasi na kosu ata o muta bandi diabète sika soki deja jika kupidi oyo asangisi na oyo na kikwada azopakola eresila siko toboya bokoko tondima religion ya bapaya bon yango moni pa na ngai na boya religion ya bapaya te na lobara bango biso toza ensemble des croyants de Jésus-Christ en dehors ya kozala croyant ya Jésus-Christ nga naza chrétien te bano nazokama baza ba chrétien te o nyonso toya kokuta na mabele ya bakoko na biso soki eza ya malamu tokosalela yango soki eza ya mabe moye tosalela yango eza te ndeti eloko oyo papa na biso uta koloba awa banige bayeli biso babiloko ebele ekomi kokunda force eza ya culture na biso moko singa oyo wana ozomona oyo bazolakisa biso singa oyo ozomona soki mutu azwi mbasu mbasu ebandi sika soki okangi ye na lokolo en tout cas mbasu emata te nde tomonaka po te esalaka singa oyo mais soki soki omoni mutu na singa okolobaki aza mutu akisi mais soki ngai prophète naosimbango kisi eza te oyo ngadiadia soki obwaki yango obukuti ozobwaki tous les 4 ekoya ndako nyoka atoza pembe na zamba nyoka okota te mais so tozikaka mbuma ya aspirine tobwaki yango na kati ya ndako yo moko omona bafourmi ndenge bakolanda yango mais oyo nyoka insecte okota te omona ke bokoko na biso eza makasi soki tosangisi yango na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth tokomata bato oyo nyonso baboyaka bokoko nga na bengaka bango baza bato babunga nzela te me baza na kati ya kobeba olandi baza na kati ya kobeba donc c'est pe ça singo azo aider biso na mbasu soki mwana akimaka bambuma batestile ezo kima singa kaka oyo ozi 3 ndika otoboli yango na moto ozi singa oyo okangi ekokima mwana te bokoko yango nalobaka ke bato baboyaka bokoko baza kaka bato ya kobeba si babeba pourquoi soki batali mwana motu bakendaka nde na hôpital te bayaka kaka na bamama na biso ya bokoko bakozwa kaka bamakasa oyo bozomona bafilimaki basangisi yango basali liboke bazofina mwana na motu bazotia ataki ngodingo de kimaki okomonake ezongi donc mabe ya bokoko ezalaka nango te bokoko eza mabe te mais na kati ya bato ya bokoko toza pe na bato basalelaka yango na kindoki mais cela ne veut pas dire que bango nyonso awa baza bandoki donc nde tolobaka bapaster mosusu basimba kisi mais mosusu mpe basimbaki na bango kisi te eza bongo donc bato bokoko mosusu basalelaka na kindoki mais mosusu eza nango kindoki te. Ok, merci beaucoup. Donc, bon, je suis éclairci par le prophète, aussi vraiment décortiquer, aussi pendant qu'on ça bon, explication claire, c'est là à propos qui c'est bon, il y a beaucoup. Donc, ils ont vraiment, ils ont qui nous quitté, les prophètes aussi koloba. Et puis, bateau, bon, il y a vraiment qui c'est beaucoup, bazar bon, nako na le poteau, bazar ignorant. Donc, ils ont vraiment, l'île traditionnel, il faut qu'on respecte en gros. Et puis, quand ça vraiment, c'est tout ming vraiment, bateau, bateau, t'es quand même, bateau, pèse ça peut, ningi ça, bateau, qu'on pèse ça bon, explication claire. Dans ce cas-là, on a qu'on a besoin d'équipe, besoin d'une minute. Oyo, cause à peine malam mingi peine pour pratiquer en gros. Donc, so c'est la paix qui s'est mondiale, c'est là, yo, bah, par exemple, côté Bukoko, bah, continuer, bah, toujours, cause à la famille, cause à la malam. Merci pour faire, le bateau, bah, non, bah, éducation, c'est où t'as rappelé, bah, église, et puis, bah, n'a qu'on a école. Bon, nous t'avons bon, on a qu'on a, ça ignorant. Et il y a des gens qui sont beaucoup de temps, mais aussi pour le bas. Quelle église pas prophète?
a tenu prophète église na bango prophète a dit que wana eza bondo ki kosala la bakisi wana te il faut ça la kisa mondele siko conseil no kopesa ba prophète no ya bongo tala caméra poto ka bona yo ceux qui prophète alobi ki wana eza bondo ki c'est que ye pas andoki parce que comment okoki ko boya eloko ya mboka na bino ondima ya mboka ya bapaya eza malamu te est-ce que mundele asalelaka nzete na biso mundele akoki kozala na bisika bo akokoka te bango balingaka bisika moko boye aza lese azovivre bien mais biso lokola poso na biso toza bayindo toza bato oyo tovandaka bisika nyonso nga so nakepa bamindele na kovanda soki mpe naza awa na kovanda mais mundele bisika nyonso kovanda te bisika nyonso kovanda te donc soki bandeko na ngai bakolanda baprofete ya lolenge wana bayebake prophète wana azomema bango na enfer azomema bango na lufelo parce que mokolo ezali papa bokoyambanga na koya nga na mona yesu na bible abimisa mutu ekai ya mbisi na nzoto ozomona eza bokoko kozwa soyo tie na mabele ekomi potopoto tie mutu na miso eza bokoko yango moni na ntango wakala mabele akamba ebanda kobikisa mais ça ne veut pas dire que mabele akamba yade kobikisa mais bato nde bazalaki na kondima na mabele wana soki na bapakoli yango to na meli na kobika soki biso mpe conscience na biso tozongisongo ke non soki na meli kongo bololo na meli tangawisi na biso moko na kobika obika nyonso na mokilo ebikisaka nyonso ebikisaka okoloba peke na omela na nga nzete te na melikisi na kobika me yebaki bakisi tozomela lobi ekoaffaiblir banzoto na biso bakoko na biso babeli mingi te nga na koko na nga ti lelo akomi na 98 alambaka kwanga koko abokolinga koko abokolinga ti lelo 98 alambaka kwanga yazalaki ntango nga naza mwana moke soko alambi kwanga asilisi omona zwinga akotisi nga na mai ya kwanga asokolinga mpo nazala nzoto kolongono ti lelo nabelaka te. D'accord. Merci beaucoup donc prophète tout ça pena mokolo tokoya tout cela on décortiquer vraiment et tout pe côté bon mais côté bon et ba prophète au baza bon na ba bazolo na biso na etandoike mingi na ba église na bango en tout cas un grand merci à vous na ndenge participer tout pe ko taper maloba vraiment ça pena bien makasa la prochaine émission tokoya vraiment toko décortiquer toko beta pena li solo oza chaîne na yo ya biso c'est donc ya biso podcast en tout cas on est vraiment les ala bongo bakam. Merci beaucoup très cher internet, nous venons à la fin de cette notre très belle émission Ozaki bongo présenté par votre humble serviteur Wataki Nveka le lion de la presse congolaise Baxelanga Lissus donc Exode 14 likono waka nenga zalaka. Un grand merci donc à les trios d'enfer un grand merci à vous et moi qui n'est toujours bosso donc ça m'a battu la bino pourquoi penser à celui donc maman mère boss maman Laura Chou depuis Londres mutala na livre sterling tena dollar la poche maman Laura Chou maman ya bana ebele abi lisala bomoko donc lisala bomoko ya bino yango ka nenga zalaka et pourquoi penser à remercier donc mon vieux Ben Bala le cola depuis États-Unis d'Amérique 001 et pourquoi penser à saluer mon vieux Eric Poudia depuis Istanbul en Turquie, Ankara, donc tout pena soutenir Wataki Nveka sans lui aussi un mauvais Charlie Wayungu, il y a maman Coco Machatima 001 depuis États-Unis d'Amérique. Et pourquoi penser à saluer donc papa Simon Foka et maman Cécile, mon vieux trésor lieutenant de l'homme à 500 000 valeurs de Bilamba, il y a maman Laetitia Kando, le binoteur, les binoteur, il y a Trokaka. J'ai remercié aussi mon équipe technique, on a Sima Caméra, Nazaki Bongo toujours avec Montréal, artiste Coco Safou, l'artiste très talentueux. Pourquoi pas saluer ma confrère Nanga Bakoseï, Biso chaîne, Biso podcast TV. Ah, on est pénal Makamka, Nengezalaka. Sans lui aussi ingénieur de Bassadis, papa Nadorline, car Nengezalaka. Merci. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. TikTok, Give the Caesar what belong to Caesar. You be solo kumu to pesa na kolo. Mimi sanga na mulili o pesa li lobo e pelisa mwinda.